Kofi a motema mabete. Olia ki biloko na ye, omelaki nga na peso transport lobi na nga lela nga la tondi na kei. Oki ne ko tourner manike. Oza 2021. Yo muto ko bana Kofi Olomide bongo komyo Kofi tinda batu babeta yo. Et puis ka yo manike muto ela nga makambu na mo fekita to kene matanga mama. O Kofi so kinga so na lidusu. Kasi loko wana ezara yimtada mo so de be mi so tu ezali e pa baken. Oh, via okengela donc ngapela ndima ba mo mentoka ye viete lukuta. Ye kam takira mama lukuta ka ba besi ya manike besi na Kofi te. Nga na obanga na yote. Na obanga yote po finga nga da nyonso yo Kofi nga sute. Manike oye feti ya Kofi Olomide. Kaka yoka mutoza desi ba tutu ba sepe na ka tu ba sepe ayenga makini ilenga matemba confiance na mutu kana nga. Manike soki nga na olobelo lelo soko finga ngeza la soni na yo. Manike na otala avenir ya prince. Elo ngbranga na olobelo lelo manike tika mwana nanga. Presa makila nanga. Et puis tu as ko na famille kotanga su komba babi atasa kufa na ye. Manike fongola nzela ya prince babia akende liboso ozo freiner mwana. Lelo soki prince alongwa epa ya héritier. Yo kaka. Lo mwana yo wana kende bona non. Tika mwana sala musique tango sala ba leader tu ba mwana ba osepela te. Manike ko bimisa sur makamo mususu. Mona ke banjona mjora tushiza a ngana leki o menga bikoganga ti lubana se ngana o malaki yo pour considérer kayo. Est-ce que c'est vrai aussi parce que pour Zalaki wana c'est vrai aussi que Manikele Kofi Olomide biti kara c'est loye que Manika ye pa na yo biki sinzo rafona bima a Kofi betinga kara. Ayi bisinga wuti. Pourquoi c'est la vie un problème ti? Son a le bien mon média pour abet na ye bisa ipenjora njora mayambi nga bia betio kara nga beti nga kara et puis ayebi ka beti nga kara. Na koko c'est ma kambuté, j'ai pas intérêt, j'ai pas un problème avec lui et puis je peux pas avoir un problème avec lui. Ça a eu un temps au cinéma maintenant podium quoi drabi mon ça kara caméra mon ça ba surveiller au filmer dans le téléphone te. On filmer ni te na. On filmer Cindy na podium te. Kofi Alobi boy. Monde signa Matina Nzembo oyo aba Nzembo kufia ko ba filmer Cindy te Cindy ba yembi trop ateke baba bomba kelongi na ye kufia ko ba ko ba filmer Cindy alobi Nzembo oyo bo filmer yango teme nyoso bozwa maliko yebi yango bie kofia kunda babi obi yango bie tuko sa sambla obi yango bie famille nga ba de famille nga ne vanda na Kofi to sala boye via somba libulu via sala boye bomona vie tina morgue manike toza famille tika no kosaka polémique ya Kofi na Fali aza mwana ya Kofi Olomide soki Fali aza Fali ye mo lubango même na miso nzamba yebi eza Kofi Olomide ba leader lelo ba présentateur ba musicien Kofi azaki voici Fali pour DiCaprio la merveille ba kombona la merveille Fali nga minga DiCaprio mutape sa Kofi Olomide Ochu ko bela awa manike nga mona Kofi benga na tongo Kofi Olomide ngali nzambe na sali shuni netena tinga pe muta musoba yo zala appelle la vie allô Njora bonjour mais na moni mo se bino manike ko minga message azo bela Kotona sima Kubuyuyu papa forme Trésor Ngando papa yoyo les kings na putani na jeune homme oyo na diple côté na ye
lokola bato n'époque ya Jésus-Christ. Mambo de Dublin Patrick Meka ombre jaune les rois des blousons ase kaka na ye kaka o azalaka epe timide Marcel Socia kasi kolukela ye mindondo te kote ya forme Mambo de Dublin Cavalieri Jansi Maya Siforza Italie akobimisela yo bapake koleka kutu maître chamo ansele ebele bakomela soi Bona bolingo mambo apesa na yoti Mélanie Lumumba Mimi race vainqueur Mère Pichu asi akangaka dina Moninga ya Brigitte Opelela Mama na Sarah Oh mambo L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré na émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Yasikato kota ya muru ya tisekedi Alena idéologie Yasikato kota ya muru Esengo 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 Sala ya muti Esengo 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 Très bien, voilà. Très bien. Sacré, c'est l'ambiance dans cette émission. Bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle Obozubiso déjà en direct il y a Afrique Elengi TV. Tous en là, musicien présidentiel. Voilà. Très bien. Voilà, au nom de Kissinzora avec ses poulains. Bonjour Kissinzora. Ouais, bonjour Mike Lokamba, c'est la première émission en 2021. Ouais. Bonne année na yo, bonne année batutu balingaka biso na yo batala biso et pas na yo Africa Elengi. Afrique Elengi, bonne année na bango surtout. Vraiment na sepeli ba musicien présentiel. Ouais, biso yo ba musicien présentiel. On doit soutenir ité à Mokonza Mboka. Papa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo to soutenir l'idée na constitution le loyer union sacrée yé donc makamwa bieza na mboka au présent Fachazo sala Mike Lokamba na kosiote naza mwana mokili naza mwana RDC mais ba président sasu basala ngote ko 5 sabatu bo même na Guinée ngwane panzana ba Soudan ngwane kabwana ba nord na ba sud bangolais salamate en Afrique salamate mais président Fati vraiment union sacrée a sangisi batuto sangana pona mboka ekende liboso to akaboli pouvoir donc union fait la force c'est peut-être la Fatima bon vraiment très bien voilà Kissinzo ozayo morote aujourd'hui bazo la président Fachi to mona ki yo salaki après bande ko bakomi kolanda Bill Clinton to moni pe asali aye et puis na sele yo moni balandi yo bien comment
Ouais, ça va qui c'est bazako banga na ito so balo banga nini. Ngana zo ki idée autant on a mona ki présence ça qui discours il y a 6 minutes à détermination. Na moi qui pas présence ça qui déterminé. Pourtant a tourner des marches on a fatia tambola. Na présence na kanda. Des marches on a oui. Des marches présence tambola na bi présence na kanda. Donc il y a lobi ke ba mi binyo surtout faut ba kangama. Et puis so le qui na ville qui tient ça na ba sendwe na ba wileri omona moyibi to boy lokuta to boy batete ba panwa minene na boy tribalisme yango sengaki to sala nzembo wana kangela biso ye kangela biso bango donc ya fati kangela biso ye ya tilombo president kangela biso ye okangela biso bango za paroka tona pano ya fati kangela biso ye Anthony president okangela biso bango ya fati ya tilombo la biso kangela biso ye bibi wana esengo papa lobaka esengo tilombo mon fils esengo papa lobaka esengo Antoine mon fils esengo atana kofi esengo okangela biso ye esengo okangela biso ye esengo papa lobaka esengo tilombo mon fils esengo atana zate esengo otala kongo malamu esengo otala kongo malamu esengo otala kongo malamu esengo kangela biso ye 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 nakulisisha kana nje mafati anegangela papa lobaka tilombo mon fils papa tena lobaka na yo tilombo mon fils ata nakufi okangela biso bango osimba kongo malamu otala kelasi ofele otala mai ofele otala mpe kuro ofele roi du Congo Fati Béton Kisinjora mais ko kapé banzembo baselo yo aux artistes oreille musicale na yo ko Jean comment ouais c'est le moi ça va donc Bogis c'est Bogis Bogis nje mo mabe Bogis ko sanje mama be bongo te ma bano commencer mo ta ko sala to la parole comment tu as union sacrée présence sangisa ba Bogis o tionga mabe nje Bogis mabe yo zo ngisa ba zo finga maman to ba ko finga za sous te dans la union sacrée déjà o situation yé ba cheke ba kota présent benga mutu nyonso ba artiste ba pasteur bo ko pesa ba idée na ba cheke yo Bogis ka ti lo ko finga atike kana ko finga tanje masali tapanze Bogis ke sala ozo finga expresa kutu azali biku presenta longona ekala mama ese sibo bo finga bo ozwani mona mala batasa tikene pouvoir ki to atene pe la lubumba sabane calme azane posé ezali kambi de tibiso nje moto yembi kangela biso ye bakangela bino nani awa na Congo obika idéologie na biso kanga ye simba ye donc ba kanga ye ko kanga baza ebele kama muyibi wana ye donc na nuance faut te chaka ale kangela biso ye kangela biso yo esimba te mona zaka kangela biso ye soki kanga esimba te mais bato bazo interpréter un peu na ndenga mabe ya kangela biso ye ezo bima pena bon na ebité soki déjà biso pena tebi ya fati ya Antoine na biso kangela biso ye yibi wana esengo ekota donc to cible mutu te parce que ba miyibi oyo bazo travailler na gouvernement par exemple ça le bakiam oyibi mbongo kekuna ya feka za prison jamala za prison ça nana ndima ke veka vital camere dircab o prend ça prend boy na président
mais ils appellent maman mboka parce que mbongo bima na ba oba ça na président biso toza ba artiste toza peuple toza ba analyste politique toza na kati politique biso ba to vota président fati to tia wana biso toza mwana ba tourana biso ya koyebisa ye président tala bo mukolo yaka tant que une élection ça ko lo babo atozo ça na président sur la soko yibi fati au pays ba combien ngona tika erango tika mo yibi tika lokuta akomi komona ba pona minye pana minye na bakuluna okomona ndeto yembeli bakuluna yeba no bona bakuluna na yokuluna keba kokende kasapa ukokende kosala bilanga kuluna aba moyibi toboyi yekola métier on avenir na yo sikaki poma ndeko ezala tina te manona yango souffrance manona yango prison. D'abord, félicitations. Hein. Donc, on a un message très profond. Merci. Voilà. Donc, Nalobina yo biso penan nzema so message ezali ngomoni eleki banzema batutu. Batutu ba se paka na nzembo wana. La présidence batutu ba na ba WhatsApp, batutu ba zo partager, batutu ba lingi nzema parce que ba message ça na kati wana. Le problème ezali que qui sinzora so au sali nzembo o ba bio za ka mutintérêt. Au sali nzembo na biti nini. Te ngana mutintérêt te ngaza mutintérêt. Au sali nzembo na biti. Ya naza artiste. Na sala ngo pona mbongo te. Non na sa biso toza bata biso ba fumu sabata ba yebi. Oluba banini? Papa na biso Etienne. Loba. L'air azalaka. Loba. Nzembo ni kisinzo ka salaka. Maman na ngoyebi te. Ils sont vivants. Oyebi te. Bima. Biso nzembo to sala na ba manda chance tant papa kufi ele ka kuna RTNC. Olomo na biso te. Tokota studio. Tokota studio mais sérieux na oyema ndenge ni. Oyema ndenge nini yipsaka okochango wapi papa pasa na pouvoir te okochango wapi nzembo wala okuto sala ya matanga président mise na ngap déplacer yemba ngana yemba eleka na ba chaîne lelo tant papa kufaki tokena ba chaîne eleka vena ngamba na setola nanga baboya eleka sikonde e comment oleka ezonga sko soki ina na papa ekoki ezozonga mama président ya papa pardon ezozonga sinkona okobana ko yemba ndenge ni très bien. Donc, nous sommes vraiment des musiciens présidentiels. Donc, pour nous soutenir Fati, et ça pour nous mbongote, et ça pour nous mboke qui n'est pas au bosso. Est-ce que Mama Kuluna oyo yaya? Bana ba Kuluna faut qu'on passe bango conseil. Na 40 na 50 osa Kuluna te. Osa mona mbale suka fo bala. Il faut que tu aies bango. Yoto sali maman na clip film. Au moins peut-être tiens ba kanaki bango nde ba okene ka sampa donc. En tout cas merci dans excellence son excellence pardon. Robi faut ma display en couleur. Bientôt azozon on va na RDC, bana Londres, Angleterre partout bobo sana Robi Vemba, yaya ozasuna binote ayo sapona mboka. OK. Ayo sapona mboka. Jean-Jacques Pagna yaya, merci Nabino, ne besoin soutenir président Fati et puis Clarisse Mouyembi, maman Fati Fondation Fati Béton, association EV, ya Guilain Sebe, merci, ne besoin soutenir mon konzi, na ba patience mon kendi long jambe ya Christophe Mbenjou, ne besoin soutenir et puis sans oublier grande sœur propre, ma grande sœur chérie, Louise Loubela, merci pour na soutien pour na président Fati na Genève, na ma grande sœur chérie, ya Jeanne Ketalov, maman Genève Mobimba, merci de besoin soutenir président Fati, sans oublier président Chikito Mouchachino, au Baïdenga pour la studio. Très bien, mais qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Nzembe c'est là inango, tout le monde petit tour rapide dans le studio. Qu'est-ce qui s'est passé? OK, au Baksa, hello Mosusu comment? Ouais, toke mingi toke na ko Baksa mamu ya Beni. OK. Mama Beni vraiment to leli. Bolongoli mutute. Tete ngoni mutute. Ah kolongola? Oui. Et to longoli. Dans une fuite te bolongoli na yo bomba fait maramate. Apparemment bolongoli. Bolongoli bat bazana union sacrée hein Moïse na Bemba no bona longoli bango parce que oui la longoli bango parce que ndé na moni makambo zo kende batu na bangala ndi bango moko te. Ndé batu na moni ba na ba TV wana vraiment na mona ezo kende bien te. Donc on a bi R yangoyo pardon. Biso to na besoin boke ke boso to na besoin zonga simate. Ba ba lingi boke ke boso te ba za na mo panzi. To tie ba pio so mabuelo ba to ba dio minongala ba edi kapenda bimi ba mwana se to na besoin ba to ba lingi ni le ba facha lobi ya mwana ba ba zo sale mato na ba ba Moïse Katumbi ba ba bema ne ba solo ba télévision. En tout cas ngai na moni rangoyo biso za besoin boke ke boso kwa. Ya on to ngoni ba
Très bien. Donc, le lobat bazoloba qui s'injora, s'il faudrait parler à apport na et pas à chef de l'État. À quel moment qui s'injora s'inspira qu'il y a la Fachi? Naïbiso, on a un tant on a mon président le discours. Il y a 6 minutes. Juste quand on a discours. Là, quand on a discours. Bon, non, le baboy. Bah, il y a des arrangements déjà. Et ça qui est ça de comme temps. Nous parlons en français, chaque chose a son temps. Donc, na mon épée na temps moi yango yo. Ne baba ngongo pena yango yo. Ngongo pena beting bon discours au président ça il y a 6 minutes. Et marquant yo. Et marquant le président en Kanda. Tant on a mon sur ba mabundu ba longwe kuna makambo kombe ngabi. Toi qui n'est pas mon compte président Fati, toi tu l'appelles président Fati. En même temps, aux patriotes, est-ce que vous avez qu'elles ont marché comment, à part parce que Balobi État des droits humains mis côté au Kangabato, à part Yango. Bon, Kangana ne sait bien parce que le gouvernement est au travail. État des droits humains. Non, yoka. Mon gouvernement est au travail. Na côté moi la politique mukela moi moi mukela. À côté déjà. Na côté déjà parce que nazada mi ministère présidentiel. Ministère présidentiel. Donc mon gouvernement est au travail ka bazaro tala mingi ba bien na bango moko. Ba bien na bango moko mais to moni Fatima Osam Sala. La différence c'est dans ma casse entre le régime et Kalana régime. La régime alelo. Différence c'est dans ma casse parce que toi on a besoin peut pas souffrir si le besoin que la vie sociale. Quand on a la vie sociale, tu peux ça fatigue chance azalana lelo attaque là si ofele ezalate. Lelo kela si ofele makonzi baleka na Congo basala yango te to betela Fatima boko yaya bakonzi tout baleka na Congo basala yango te président mon côté à sala yango Mobutu Kasavubu Mobutu pa musée na papa Joseph Aleki bisu baloyo vraiment basala kaso felete en tout cas au fatia sala balise bo sangani batene ba bana ba motanga l'aise donc voilà dès l'ando le bac ozo pesa bango chance comment parce que bango bazana la posa quand même bateka baleki pe bambongo batu na mono za plus focaliser ces derniers temps na magambetali ya Fachi. Bien que Boza, beaucoup de musiciens présidentiels, mais carrière aussi à Bango, c'est comment? Mais Bayembi, les anciens Bossali, ils ont ça la succès, mais toi, l'ignorant ma casse. C'est pas toi, c'est que nous, au Bimislabi, soit à moi 10 chansons. Et décembre, Zaki m'a dit. Et décembre, Zaki m'a dit. Et décembre, Zaki m'a dit. Et ma grand prêtre, Boakaki. Et coincé, n'a rien à cocater. Ah bon? Bilo, n'a rien à cocater. Oui, il faut la vérité. Ah bon? Oui, Bilo, n'a rien à cocater. Il y a Wata qui met un des mots. Ok. Et Kofi Abouaki, grand prêtre, les gens, ils ont tout tient à ma cambote, c'est incomparable. Tout a été, et n'a le ratate. Fallait Abouaki. Est-ce qu'il fallait pas que tu considères oui la musique net tout ça ben la musique elle na football baninga ba kumina na niveau likolo lelo asesa zone ngaya de maison to sabima lelo nani message zone ngabima lelo dibala zone ngabima donc yango faut ko protéger bana loko ba grand prêtre ba fali pour ba boka ki ba grand prêtre ba wata ba boka ki ba tebe ba boka ki dachwana et puis en décembre yona ngaki yango na poussa ki na ngana bimisana no chanson patriotique oh ya biso peuple lingi monde atie ba lingango ba diaspora ba lingango bon maninga mabete quoi donc moto zaki makasi moto zaki makasi kala mingi te ba kozwa mama na générique na édition na beso na tie générique na lo yenga ba générique yo se bimaki on moni te ba générique te bimi mais le problème est que à part générique apparemment on a plafond devant tout le monde va te la biso tu es bien animateur ya makasi o ya sala makamatika ba prêtre na collège de noble ti les abundala ba wenge abundala ba saiko ba changer ngote mais aujourd'hui qu'est-ce qui se passe baka les a place nini parce que abwaka ki pe na générique moko na okaki yango tanga yo et là on ils ont marché jusqu'à présent. Oui, merci beaucoup en tout cas Mike Lokamba la linga ko pour mutu sala ka tu as un problème on a mboka na biso problème ba producteur na ba manager na zo ki producteur moko Blanchard Mafulu mais na suka simbité et puis na pe sur JB raison parce que ba producteur bazo ki ma mingi piraterie le ki makasi na mboka na biso lelo moni ngai jour disque fallait bimana wata nazo senga wata kuna ba CD na mo ba bokelinga da ba sa nyoso nazo senga ba ta fali ba CD na biso menzi ba za na réseau biso ba artiste to te kandenge ni ba to ba télécharger ba komi ko pantango ba komi ko kabango to so ngana ba ngona car to ki na matanga wa belo rango na quartier un pa to zo yoka soko somi flash nzembo felenga bi
bandimu bafali banyoto comme na studio Osombi na flash. bawata soko Bandimu somi flash ba personne te mo feli na pesa jibe puis la raison jibe na musique comme ka boy bon côté na peto zo pesa ba pauvre musique ba producteur moi raison yango comme ka système bisi moko système sara moko de wana ou to lire ke pa bato to yembeli hein pour les lots pena côté ka CD comme il passe so côté CD même $5 na ebiso muta somba ate na ville qui ça donc muta somba ate ba producteur bazo peut-être trop parce que yo kene ka pa ba cher ba te ka CD wana so comme so ka cher $10 so $5 mais ça va ka $20 to te ka to chama fali $20 to te ka ba CD ba coffee ba $20 $30 mais les lots ba cher ba bi CD comme 2000 francs 3500. Voilà. Donc c'est parmi ba raison oyo zopesa mais quand même bape bazana pas pas mon lelo plafond yakala azongela biso na na kisinjora ba mona na bombi e muke parce que na FCO décembre zaki mabe photo batela maman na générique souka na générique donc c'est là aboka kaka mukie soit c'est ka clipo ya Fatima mutu Cécile mais quand maman générique parfois bimi na ya peut-être sono barabanana donc non crime ko sala na FCO nzamba sala biso na mokili lolenge mibale asala basi kitoko tala bokoto na sima mais biso mibali tozwa kaka barabanda pour mibali bazana ba danse te bazana ba critère ba cleaning ezala kaka mona na tika kaka moke ya basi sime kodi kaka fesse ale sunda mai lo ya to sunda mai kaka fesse ya fuenge kaka fesse ezala déjà mibali bazana danse et pas na moko moronda aka na sala ba kaka bobo ale bina kada samoronda to bina kada samoronda Moronda. Beta na kina sona na tema na kopla. Ya kunya baku kwenda. Vendora yena moto. Sanga sala biso mama kililo langa bibale wo. Asala basi kitoko tala bokoto na sima. Kitoko tala bokoto na sima. On applaudit. Babi les gâtés va signaler nga on a censé les gâtés. Bêtise ça té. Bêtise ça té. Bêtise ça c'est. Bêtise ça té barabanda. Et barabanda ya bêtise ça té. Et puis tu vois c'est le coffee. Le boko mobali. Barabanda ya li mibali nyoso ba na barabanda. Ndeza mobali tu soka linga bunda. Ya ka yoyaka. Kwa ngololo. Ya ko so barabanda moko. Vous savez là barumbu on so barayo. Osabara. Mobali tu akabo na kosi. Mobali tu kema osabara yo. Kema. Suko basi bala suko bunda. Yaka. Niputa. No yo. Mona na tafesi. Tafesi. Sana kanyo niputa. Ni mbali bana position. Barabara. Osabara yo. Osabara. Eso mi mbali tozo kaka. Barabanda ye. Eso manoko toza nango. Barabanda. Biso baya ya toza kaka. Barabanda ye. Wana koyemba kaka. Yo. Na boki na ngesi. Oh là là.
Très bien. Alors, Ventura et Toko Tanon Maram Soussou, Tozonge la Marambo Italie à Barabanda, Tozonge la Marambo Italie à. Voilà mon colmo Soussou. Oh, c'est l'équipe. Chanson patriote, Autozelango. Musicien présidentiel. Musicien présidentiel. Alors, récemment, avant-hier, pardon, vous allez qui a échange de V. Il y a Kofi Olomide, quartier latin, Souka! Et les cas, il y en a comment? Souka, les gens de Kamta Sala ont respect dans mon conti. Tu peux être Kofi Olomide dans mon donc, bada, les gens. Bada. Et ça, il y a une tasse à la RD, ça va. Donc, vraiment, chaque année, tu as pas 5-5 ans. Nabisu otolie moko nabisu mutu azalaki bato nde bato sa clip afati balembaki bale mutu azalaki ya melata ba 15 tembo kuna ba nyonso ezali donc nabisu soki couvre fête yaya tongo sa tato zo na biloko na basasi mais c'est la seule différence on a na yo ozonga biloko chasser continue ngana zo na biloko na sachet et puis nabisu yo biloko na mona ki wana ata ba mariage on a ki na grand hôtel na ba salon Congo kuna na balamba ne mwana te nyonso ezali madesi mo balamba ki wana na fufu prince bakali bina zolia manike kutu abi ngaka fufu tout monde manike dans on bazo illustré ngo déjà bazo la sa image manike fufu kachu ba pe fufu to denga maboko to le pas na maboko to zolia vraiment na maboko na biso o Kofi Asali en tout cas bien et puis na kama yo zalite pourquoi Nazaki malade, nous te dérangeons, mais équipe Zalaki c'est bien. Vraiment, tant que les gens de Congo Bensibino Fobo Zalaka, donc Nazaki aussi, comme on a petit ceux qui va des mères, banani, et puis mon conseil Bensibino Nyonso, ou à petit nae, Bouyete, Frank Steman, Bino tout, et ça il faut. Moni kokuta na wana ezala encore peut-être moni emploi du temps qui se joue condamné na propriété mokonzi Kofi fa ba batuna ya mission ne batuna ya yoko totina kamera yope mutuna na moni kolinga Kofi trop donc ngabra na zamta Kofi na kufa pona Kofi batune ka batbenga ba mbrenga ngabra batuka batbenga ba mbrenga ka batamu ah comprendre kyangwa na ko comprendre après yana sina koli ya babuso bana oleka ki nasuna tawana te quoi lelo Karine mokonzi lelo ngana kitoko donc souhaiter une bonne année ça linga bien ça linga bien bon ça direct to bongi si ça tout ça déjà famille to ko beba na souster ça be kamba âge ya na kisinzo kana mona mukete année passée nani année passée pardon année yo ka o to ça 2021 o âge na sona lobi on meza scandale to kendea tozo makia tokende ba 4 ba 5 ans to koma ba 50 kala te to ya ba jete tokende to subana mikito to komina ba koko donc ngai pala ngi suba polémique te voilà c'est bien qui c'est jour à l'ingili suba polémique te mais tozoya te tozaka wana na telle émission na yo na sepel te voilà na loba lelo considération au Kofi Olomide tu as remarqué à un moment donné Kofi Olomide a bien abattu bien qu'il va condamner na azaka bien ko le kabasi c'est tout ya Congo na considération wana un babino bien a respecter bino c'est tout que ba invitation a respect Kofi a respecter bino bino aux anjounes samukie aux ala boy aux ala mbwa aux ala ndani aux ala zano soba azali seul artiste na katsa Congo a qui par notoriété mututé ba joli ça peut belé bala on a ça émission na wera so ujibe très bien na na ko linga tu me kamisi ku la respecter bino tout mais dia sali eloko bongo misubu yena bino te donc bon. Voilà, et après, au niveau de et après, on a remarqué émission, oh, il m'a dit maniqué, d'accord. Maniqué, osa, moi, si nangai, na respecta comme mingi, na dinga comme mingi, ngana yo, toko beba ngale sous-souté, pour, to beba ni trop na mokili, mama pamba, olega na ba TV, na ba internet partout, osenganga pardon, kisi nyora tata bana nangai, oyo, eleka, tobo sana. Maniqué, soki ngana olobelo lelo, soko finga ngeza la soni na yo, Maniqué na otala avenir ya prince et là on prend ngana le belo le maniqué tika mwana nanga prince ama kila nanga babia c'est mon grand frère ape manakimia
Et puis tu as besoin de la famille quand on a sous combat babi à sa koufana. Tout le monde n'a jamais bandu ba pauvre ma dilou, ba pauvre mené à bas na ba les karaté, batanga ba komo la ba kala msusu mukolo oyo, la msusu inane na ye, la msusu moi 5 ans na ya sali, ba ko le ka mo mission. Manike fongole la prince babi anzela. Conseil nazo peso lelo nga na mobali na yo. Fongole la nga ba banga na yo te. Na banga yo te po finga nga da nyonso yo ko finga sute. Et puis nazana poto finga na te. Na peso ka conseil tene ba fingi yo. Manike oye feti ya Koffi Olomide. Kaka yoka mutoza desi ba tutu ba sepe na ka tu ba sepe ayenga makini ilenga matemba confiance na mutu kalanga afongole la prince babi anzela prince il faut asala featuring na Koffi Olomide manike kaka yo mutoza desi ozo dunda fufuna nga o mekino madesu nga madesu danser o ke su madesu tozo lia na yo et puis Koffi a béni ça qui yo pas saboter yo manike respect et salat l'aime sous on a type pe qui to respecter pe l'aime sous Koffi nga zala ki wana bakbeleke ki beli makele zaki makasi place on musique l'aime sous ko spécifier mbote l'aime sous au ki bien te l'aime sous pe amoni pe bien te batu plein que fait ya Koffi leki malamo Koffi azaki na batu belé lo yenge vie kutazo seka sakanda via zo seka sakanda mi mudo so to kitoko ngana Koffi Olomide to bini na piste c'est la première fois na kanganjo ta Koffi to bini atelemi singa to bini na piste batutu bazaki na ba monaki ba matika songo ba Tony Koko batutu balaki wana ba Assis de Paris ba Paris balaki wana ba bina filé kutu ay yembi na ntima Koffi batu ba sepeli eza boye na tina kena répéter ça fali mbala moko fallait be moni nzembo bozwa ngote na sango direct na Instagram na nga mais nyoso kotikala bozwa Koffi alobi boy monde signa matina nzembo oyo aba nzembo Koffi akobeba ba filmer sindi ba yembi trop ateke baba bomba kelongi na ye Koffi akobeba mkomoto ba filmer sindi alobi nzembo oyo bo filmer yango teme nyoso bozwa tango Koffi mataki na podium batutu bazui tango bi de filazo yema bisi ba batutu bazui abibe nzembo oyo eza moi Instagram na nga kaka na nenga mabete c'est ça Koffi akobeba filmer te abika nzembo oyo donc so landi bien Koffi aloba inde nzembo wana ba filmer yango te le kan Instagram na ye kaka voilà OK mais ça c'est normal la droit na ye non c'est tout à fait normal parce que na ba différents groupes là to kenda pe ba répétition na bango au moment na donné ba ki non bokata ba caméra voilà et ça là normal manike respecter Koffi Olomide aza papa na yo aza ya na yo alinga ko makasi uli mushe na kangisa awa uli mushe na bapa il faut qu'il ait prison mais Koffi a bisa ye uli kanisa babi wana mwasi ya petit frère oyebi outuko bela awa manike na mona Koffi benga na tongo Koffi Olomide ngali nzambe na sali shuni na internet ngape muta busoba yo zala appelle la vie allô nzora bonjour mais na moni mwasi na bino manike komini nga message azo bela asenga mbonga na voice front kelembo luka manike fait luka ye kolo fermé kina luki ba keri pela ba luki ba juillet akepa Koffi akosa ko ça 50 manga na ebe monta o te fia pena ka ça 50 moi pena na nene ezati pasa butu ya moyi Koffi ko sunga yo via lingi sur ba problème te ya moi pena mo va na vie ko mo lingani mutu donc et puis azarno mutu ba problème pete Koffi Olomide nga va ne trop on se comprend moi ma tout moli poto aka batu mais fi balinga ba problème te manike fongola nzela ya prince babia akende liboso ozo freiner mwana lelo soki prince alongwa epa ya héritier yo kaka longwa wana kende bona non tika mwana sala musique tango sala ba leader tu ba mona ba osepela te manike ko bimisa so makamo mususu maniko yebi yango bien Koffi akunda babia obi yango bien tuko sa sembla obi yango bien famille nanga babia famille nanga ne vanda na Koffi to sala boye via somba libulu via sala boye bomona vie tina morgue nazala kutuwi ozala na lobate omona vie tina basal mama na Koffi pe asona mama mi avana biso chibutu omona mama mi Koffi da to za famille on azoba mikolo le kamba famille za rakate tata moko mama moko cousine te nde to vana et to koma famille c'est ça tala mukolo bakangisa nga na jibe mpiana
balobi bakanga yo biso tosalaka na protéger na bima sakima nazo subir tout yo famille nanga nako ninga te pasi nanga susu ezala ngana obima na isa okima na ko kepo ba usala ka bosaka be numéro to kosio boy popo balba nanga benga ye aya benga lokamba ya akoyamba na nyalo ka masa longwa yo pena na numéro longwa toza déjà famille manike toza famille tika no kosaka polémique ya Kofi na Fally aza mwana ya Kofi Olomide soki Fally aza Fally ye mo lubango même na miso nzamba yebi eza Kofi Olomide ba leader lelo ba présentateur ba musicien Kofi za ki voici Fally pour DiCaprio la merveille ba kombona la merveille Fally nga minga DiCaprio mutapesa ye Kofi Olomide Kofi amutema mabete olia ki biloko na ye omelaki nga na peso transport lobi nga ngala lela ngala tondi na kei okino ko tourner manike oza 2021 nazo lela formule la mwana nga presse njela botani ni 6 fois bima Kofi azana lobi yo sa featuring na mwana ozo lukela mwana problème et puis yo muto ko bana Kofi Olomide bongo komyo ko fatina batu babeta yo et puis ka yo manike muto ela nga makambu na mo ferita to kene matanga mama o Kofi so kinga so na vidéo sur kasi loko wana voilà. Le problème est quoi? Manike a déploré Marambo Yalobaki. Ngalobi na ebisi Manike, batutu ba noy komona na tuni question. Ayi Manike Marambo lo barabato mona un peu bizarre dans le sens que boyaki na makambo a yona ki sinzora bolobi que non Kofi Olomide azo kengela bino na mo. Ye ngate ye. Donc ça ezara ye mtada mo sote be mi sote ezali et pas ken. Oyi via okengela donc ngapela ndima ba mo menjoka ye fiete lukuta. Ye kam takira mama lukuta ka ba besi ya Manike besi na Kofi te. Est-ce que c'est vrai aussi parce que pozala ki wana c'est vrai aussi que Manike l'air Kofi Olomide biti kara c'est loye que Manike ye pa na yo biki sinzora fona bima a Kofi betinga kara. Ayi bisinga wote. Aba bisaki yo. Ayi bisinga wote lete misiki makasi. L'air y est goûté à côté. Mon père a dit que l'étage, j'ai autant la question de la manie qui a passé le bison. Après, c'est ma bison musical. C'est ça, il connaît l'étage, manie qui a bison de Yambeta. Mais ça n'a pas mais ça est là. À coup de la caméra. À coup de la caméra. La mission. Après, si on a pas le moins d'ailleurs. Viens au temps, il a déploré qu'il y a une invitation. C'est pas là une invitation, elle y peut bien, elle a mais problème est que l'air qui est pas il faut que tu aies l'internet. L'air qui est pas il y a Mike Kama, on peut ça la même conseil. C'est ça. Non, Maniké, on peut ça. L'air qui est à mon pas ouais, si bonjour, mon pas aux qui pété après bandit. Mais si qui m'a cassé comme yo kate. Mais si vous avez pas toi solo, va pas yo kate. Il va dire bon mi balé. Ah te. On passe à la batte belé pembe. On passe à la caille mo wana, on passe batte belé va tourner Kofi. C'est Maniké à akosi nyoso le ba kosi pour ça. Tout ça beje so to mesana asana ba karina asana ba temo so ki ba nanya sasa mamna eh. Atika Kofi pardon. Et ça li mabe pour so ba ondima. Ah oui, a on na pétier. Faut regarder la TV vraiment. Pour regarder la TV. Ah viens mon père. Ah présenter ni ne so mboti président. Mais je sais pas, et respecter azangi bato silia Malika azangi bato silia yezo comme ça fali awa ye na fali basola suta abi fali bloquer. Ah bon? Oui, on a fallu basola ta fali bloquer abi na fali bloquer mais on écoute bloquer. Oui. Tu as fallu na makambo tu as moi batu fali contribuer oui na matanga ba na boyité ne ba tout ba contribuer aka alwa un place d'artiste ça raconte na mbongo na famille malgré to kenda ko te RL ka ki fallait ko raba bien à la place ou la place des artistes na victoire ko ya mise tu artiste et tout et ya kuna vous comprenez donc o yimba mo o ni ko la musanda ba ko akunda ba oki kamo ezana mutuna ko manike kola manike o comme na 3 koko kola manike changer presse quand on est là comme moi na presse pour makila na ngai fongela mwana biso nzela mwana zaka tata fongela biso nzela presse un jour au sel ça yo fongela mwana nzela tant on sait bien la politique bazo baé ba politique c'est le moment manike changer on est en 2021 changer Kofi camarade to Kofi muninga na hotel Kofi ami batunyo so bien batunyo biso nyoso bien biso tozongi na ba whisky na ba sanga tozongi na ngo motiso wa bouteille vie des hommes to ba photo na Kofi tout ka une photo na Kofi Olomide kaka Kofi moko abengisaki ko kosa la vie maka minene bo internet
Ouais, internet. Bah tout souvent on dit mayango. Respect la légende. Un double king, incomparable. Double King, incomparable. Il y a ce boss en boca incomparable. Na aja ko fama ta musique qui toko sepelate. Vraiment. Hein? Vraiment na invité vraiment. Tu peux te la confirmer. Tu peux te la confirmer boko. U Arena. Donc le 27 novembre. Paris la défense. Paris la défense. Les 20... la tonalité, on a tonalité. Paris la défense. Donc les 27 mon konzazawana oh non que to sengi kofi le midi biso le manger groupe la ngai et petit sœur na yo to za ba invité na yo et ça va vraiment bien. To sengi vraiment. To sengi vraiment. leader qui s'injora te présenter peut kangela biso auto servir mboka. Ouais, ça va bien, tout ça enlever les rideaux, c'est fallait à bengi saba. Oh banane bana makenda kigeza. Groupe ma qui s'injora va présenter biso et ça vraiment bien ça les 5 auto c'est ça peut battre pour te payer mon ngai et mon leader américain. Moi soit ça le quoi mon bali. La zaneka chérie. Vraiment. Vrai chérie. Mais vous avez la chance, c'est belle, ceux qui Kofi concert. Obligatoire. Photo. Fali. Photo. Obligatoire photo. Héritier. Photo. Ce corona, Covid-19, photo na photo. Na photo na photo. En tout cas, Mike Lokamba, mais nous sommes sur le salade. So Monique, ils ont qui m'appellent pour la grand prêtre Kofi Olomide sa légende. Il faut qu'on respecte. Même si on se manique de Tika, manique Luka Kofi, c'est manique ça tombe en Kofi. L'émission. Oui. Pour le baki. Oui. Il faut prendre des manique de Tika. Manique ozanga mutu. Yo ba ocho kango a manique. Na Mike Lokamba yo o yagite. Manique ça les 5 jours na kalfungula. To nena na chuba. Numéro les cartes. Aïe ça nous te bimisa ga numéro les cartes. Na to futa $100 na bisae. Pour l'amour, na tala ki babia. Bana. Maman presse, maman ba Jonathan, maman bana na ngai. Na futi $100 na ngai ya pasi. Na bimisi ye, manike respect ezala zala bien na batutu ezala mabelete na 2021 oyo. Vraiment, il y a une polémique surtout Kofi, vraiment, je t'aime quoi. Je suis Kofi quoi. Voilà. Je suis Kofi. Et puis, quand même, je suis baloyé na bango. Na lingi sur la muso bana. Simba tena niveau na ngana age na nga. Na lia mbonga Kofi na hata bilamba Kofi na zakana Kofi tilelo. Ne tu leki muso sala na katia tem da kufa kate poison sala kate. OK. Poison sala kate bozo lene bo lingi bo abana na. Vous à l'aise. C'est biso na 5 Ah, et puis vient linga yo manike. Ah, maniko baby si ngana le ga fongo merci na jeunesse cette café au lait bien naturel na la fort ma petite sœur chérie de nos azole la kaka de nos azole la kaka le koana Mireille Matimou la plus belle femme du monde merci na Gisèle Tati mère double moteur magique winner Mireille Chuba clip na sisango bat bazo rumba na ntseba kangela bisoye bazo rumba na yo ba sepela merci na ma sœur chérie Jeanne Keta love aya na la fort ma grande sœur donne habiter. Voilà, et tu as mis sur chité, il ça. Il y a une question, tout le monde ensemble, pour Loulou, comment il y a une innovation tout le temps, tout le monde a eu. Il y a CP là qui, quand même, il y a une bossala qui n'a pas un rôle pour Loulou. En tout cas, merci beaucoup. Comme on est à Facebook, Jigel Mangani. Jigel Mangani. Manangi. Mangani ni aza petit frère moko nalingaki mingi abana déjà kala donc il pena remplaçant valable ya pululu ye wana ye pena polo ka pena ko obatu tout ba sala kabiloko pulu azaki nango ye tellement avant na pe trop na pululu vraiment ezamana ya makila ba pese chance ba tala ye ba bimisa ya za artiste na bango donc na linga ke mingi na zana pa pone abima
Et là, on a aussi merci. On a fait un clip. Il a fait un clip. Il y a Présa Fati. Amayele Moko. Tout ça, maman, le scénario, tout ça, il y a. Hier, vous avez rappelé la puta. Abina leader. Moni kota mutu wa show. La tali puta nga to bina. Ok. Donc, en tout cas, azo kota siko. Akota na ye. Ya pulu. Voilà, kota. Go ça l'entraîne na yo. Vraiment. Akota na ye. Tout ça, les bateaux surprise. Pulu. Bina na odaso na no plafo bokilo na no. Bokoto na simana. Abina ngo kitoko. Akute pena clip générique. OK. Bokoto na simana nzamba sala ba. Aza mystique, aza artiste, abotami na makila, ya ba artiste. Pulu Nana loba. Naninga leo to bimano te chéri. To bimalelo. So to enwa. Naninga to kenelelo. Tulangani. O memanga leo na sheta. Olesinga taba. Na nini? Na sheta. Ça c'est vraiment un mandoi. Te kuna baliaka eza place moko bataba masanga komela kito après toke place ona o toke na wana. Waso na mbo no. Elle mbona nga. Oh merci, ma ça c'est fait. Toi tu as bien été. Pardon chérie. Toi tu as bien été. Posanga boite pulu pardon. Nalinga koma kasi chérie. Osani. Nalinga koma kasi. Mbana botama na mona mtai sala linga. Je t'aime chérie. Nous avons moi ça se peine na bisi tanti na se peine soit terrain. Ça se fait. Mais yo belinga. Chérie la ningo kandoza wana. Ndeka loboko ne sala bona ndeka lokone tenga mala ningo ka bongo. Ningo ka bongo. Waso mo fia. Mabona esani. Na fingi no. Mabona esani. Mabona esani. Pardon chérie. Oso bae. Mabona esani. Chérie, sans pardon. Lobana, mabona esani. Chérie. Kasi zama ni nzamba sala maboko wa muti. Wewe bishia olinga comme Sophia. Kasi ni nzamba sala ukashiri pardon na nina mabenye. Nzambe so sala me poani. Baba ofia pe o sala me poani. Est-ce qu'on peut qu'on ça me coule ai. Chérie non. Non, pour la chérie non. Merci chérie. Si ma regarde mon beaucoup à mon caca, c'est bien. Merci. Belle ambiance. Nangana solo moko, yaka ben na leader américain. Peut-être leader américain. Belle ambiance show aujourd'hui avec Mike Mokamba. Partout Naza formé na Freddy Mbalo Sombo. OK. Voilà, c'est bien. Pouloulou. Attends, Poulou. Il y a Poulou. Voilà, Poulou. Même moi, message, Poulou. Merci. Ouais, ça Poulou. Diae. On passe ça pour c'est peine. Ben, so appelle, on peut ça amour, on peut ça chance, on découvrir ça atina. Nous sommes ça, mais moi, je soutiens, moi, il était zaï, mais si ma benzo, on découvrir amour sous. To say if to say.
Président Fati. Président Fati. Monsieur Béton. Fati Béton. Fati Béton. Merci. Bon, vous venez dans la clip na Zai. Son nom plus de ça en toi. 89 680 46 69. Plus de ça en toi. 89 680 46 69. Pour diarrhée. Combien de combien? Non, mais bon, tu t'es. Au compte à robota? Boyo, non, combien? Ngaza na 3. Homme de vitesse. Na oyo. Nabia, pour moi si mon bref c'est nga azoya poto pardon j'ai Kinshasa pour bobala nae. Ya ngo sur quantité. On met pour prendre zo longla bilambo azonga normal ba toi monnaie plus seconde. Ah bon? Elle va comprendre. Voilà, c'est parti. C'est parti. Azonga toi monnaie pour la seconde. Tout continue à Bisso. Merci beaucoup. Vice-président. Vice-président, n'a invité. Le loso leader a zate yom to tika na mouvement. So leader le la kufi yom to tika na mouvement. Et na bito ko kufa. Kufi biso to tika. Tema ko fate. Le lote. Ifa nuna. Aya munene libumwe bina. Ebike nono, ebike ngana ebino libumwe ete. Et puis umeli Sunga no beta kalikini ngana ndi mateke no umela bwe. So do umela bwe se mambezali. Bon, kalikini wala pe batibele ba betango. Babulaka o akendana ba umba bazaba fidèle kolengama. Izama mamutema bina amour ya travail quoi. Mama na yelaka ya mona osala parce que na yelaka ngo ya mona sala fumu tiena. Suena les apto beta ba concert na ba grand salle. Na yiba banzembo na ma tantino ba tubaye mama. Ozoka suena Donc non yo ba toujours na lilière na parce que nazana etembele ba nzambe ndi abenga. OK. Ça qui tout ça, c'est que tout ça orchestre la vision des magies. D'accord. Tout ça. Bon d'accord. Plafond chef d'orchestre. Ah chef d'orchestre. Nicolo va suspension zate. Ah Mike Lokamba. Bon biso tout ça. OK. Tamola na droit ne ka leader alingaka. Mais na osenga mingi na batutu ba olanda ngai ta chef d'orchestre. Alors le chapeau ya bino plafond yeyo babi le boko ya Venjora le colo ya Venjora animateur à motema les majeurs yeyo plafond machine bana pozo animateur makasi mtaleki azate partout ozolanda mtaleki plafond azate azina ine ngazana ana 39 ans mais et puis andi ma travailler na yoseke mambo yo makambo za na pela zo travailler voiza kaka voiza makasi et puis ban matière lelo ba kuma ba kwiti année prochaine 2022 mabeba il est toujours beau toujours bien propre bien ya ona sabana bana monde ati ba olanda plafond. Vous allez décider la générique Zoya Bisso. Vous êtes déterminé. Moronda. Détermination. Barabande Zoya, Barozoya, Mobino, tout Bobina. Vous allez kimia, vous allez calme. Na voye bisaka ka le prince mondialé Masana. Katalopango. Ya Bibian. Moule de Londres yo yebi. Sans oublier Romain Moukadi, tout chemin mène à Rome. Lili Katende, Mireille Katende, Mote Nabino ya Emile Kité, te va joyeux anniversaire, place aux alliés et belé, puis sur Mote Belé. Nana lo bapona dirkab na ngai. Oh, veka na ngai yo. Asali vocal moko, asala ona no. Asali vocal moko na nzembo ya président Fati. Surtout ba monsieur présidentiel. Ba monsieur présidentiel. Veka konya télévision déjà moi tous les gars. Deni Butembo massacre na pita sana. Kangela biso ye. Sana yangu biko na kufa bure. O kangela biso bango. Basokuru yangu biko na kufa baba. Kangela biso ye. Batati yangu biko na lia sana. O kangela biso bango. Kule este biko na kufa baba. Kangela biso ye. O kangela biso bango. Kangela biso bango. Deni Butembo massacre na pita sana. Kangela biso ye. Sana yangu biko na kufa bure. O kangela biso bango. Olobini batu so ba yokite.
Nabi Beni Butembo. Massacre l'équipe trop. Batouala Mkana Tongo. Nabi Giba Okende Zamba. Kosa Bilanga. Kokibulo. Bandera Bakotina Butu. Bakati Mitu. Bafami wana tilo plaisir wana mutu sur le Molangwa Zate depuis ba président Balika. Très bien. Et à Motozo le pas président Fachi. Très bien. Chilombo. Souvent on meka. Kuluki la biso mutu wana ka razo sala opération wana. D'accord. Message na biso. Na kwa na message obakisite ke no balobaki bateau mobimba ulongwa awa et no fana na côté est wana état major ulongwa awa. Donc on bakisa pe message. Ah, ils ont bon moi. Mais Fachi là côté la pouvoir ba le local biso sala ngwa. Siko waneza makambo. Waneza ba wanalité kiukate ko lubaka tika leader za. Tout ça déjà ba mise présidentiel. Ozanga nzema moko ta. Manze boise pe. On dit maman Denise notre salité. Maman Denise maman présidente maman Denise Nekeru. Dali bokombe la pese mbote basali. Tu n'as pas ces alliés. Namoni pour lui siko asko Jigel. Il est bon garçon. À côté Zena. Tosi na biso na bango comment bango ne bazabo esili nango. Bango ne bazabo c'est sur le barana ete. Numéro monsieur yemba kaka. Monsieur yemba. Bale mona ne boye ezanga mbisi. Merci chante. Mbisi nanga ya bolingo Jalketa love. Oza kitoko lokola Tour Eiffel. Moto nyonso akoleka na Paris fatala yango. Oza richesse en plus oza elengi lukamba maiki. C'est la rubrique tout l'année. Dans chanteur nanga on a bien qui tiba la joueur Juventus au numéro 10. Au Bogaraza, ça qu'il faut calmer on nzembo Fati. Oh, lobi bien. Ay bon on est ça bien. Fati beton aboyi, ko travailler na mibi na basoro diombo. Alingi ba oyo basana souci ya peuple to démarrer na mokonzi mboke kende libo so abi azana posa fata souci ya bato yo bana souci ya peuple hein ba souci ya peuple ba pesi mbonga banzela ba pesi mbonga batunga ba sola zama la liango vraiment ata yomoko hein faut quand ne pesa bien zama la liango Jamal présent aboy tribalisme même la banzelo ba pano ba istawana to boy tribalisme donc après ça facha umela roi du Congo ba soda na population to buna bona mboka Congo bonga ati afungoli maboko ajojilelo uzala mokongo muluba muswahili mungala fati aboy tribalisme le président Élysée, Mokonzi ya Congo, Fati, le peuple d'abord. Mokonzi mboka sengi na biso foto zala union sacré yango nde kotombola Congo eza bilanga esengi basali Fachi beto abengi biso toya mpoto sala ok union sacré ngum te tombola Congo vraiment na yebite vraiment comme si tu balingi ko wena ba poste minene ba poste présent yemoka ko sa na poste présent ya mboka vraiment boza souci ya Congo te voilà bazana na souci ya l'intérêt na bango moko présent Fachi biso to za bien ba mise présentiel pour mettre Corée Masamba mona yo asko bna Jigel un beau garçon un bel homme hein bel homme garçon fashion hein garçon fashion bien oui mais là aussi qui pulu wana na mona débit ya pulu na loketo na loketo yes ko loketo maka et la gamme même ya pauvre pour ya mystique voilà tenengaza asa bien et so na bibwe kisinzo pour na niteko ndenga zaona abomba non elongi na jusqu'à ce qui à convaincre nano batu après batu balu te melongi te baye déjà hier eza bien to sele miso ba mona ki ebongo ba mona ki esiko na scène siko baye ba ki ezaka yeyo et ça va bien batu ba mona ka mbaro so na dipota ta ba mona pe bo ça bien bon garçon bien ta une classe na bien on ça musala na vraiment
biso bato pese chance et puis ba mise tout ba CP na to travailler na ba clip tout bon monyo na clip a Fati comme ça na clip wana pardon bon mona scandale et puis mona mbalo ça ba film ba film makambo na boya lo ba bien lo bate na boya souffle le papa normal na boya pesa ka numéro de contact après ça combien merci na ba fond tout ba na star du moment ndeni bo benga ngale lion de la commune merci pour lui donc siko Jigel donc pour il y aura Jigel donc moi contacter nga obetika ka plus de 143 ya Ouli Mouché faut le babongo donc obetika ya Ouli Mouché ni gara ndambongo ebele ali 80 na Dijon donc Ouli Mouché ni na Dijon donc bodamboka Ouli Mouché il est Argentine ba France il est partout mais na minute yo so ba kele yes la linga so ba kele e simba na place azali spanda kuna Dijon merci à Ouli Mouché Nico Damboka 89 680 46 69 89 680 46 69 WhatsApp nanga na compte Facebook nanga Jigel Mangani faut pas que ça poulou Jigel Mangani poulou faut pas que ça commence faut pas que ça poulou wala sima mais ceux qui obeti na Facebook nanga poulou au monde lokola ils ont une page officielle nanga on a pesa pekanga poulou wala bomo nanga na pede nada père nanga merci Jigel Mangani na pesa pamote les amis de poulou donc bateau bazala simananga quoi donc les amis de poulou Maria Alvins moi ça pembe na Katsalil maman sociale Mimi Menga na Finlande boss Francis Lukubika na Londres dans la question moi pour Vianney Mbi la garçon capable bani batu no question et loro nini oyo moni ko sala na oyo poulou la sala te bopesa ngata bo découvrir kaka na bona loba ekomaki jo gote bopesa ngata bo découvrir bo na salaki ba ebilo moko boye ya bani fe oke ba kimyolongo makasu bani eloko ato na salango na publier yango na zo ba pel ba bisanga to comprendre lo mo za kati na yo ba depiso kata au salon plus que pour le ngana ba bina bon oui de mes fois bana poto ba benga ba bisanga bungu donc et circuler ba bisanga étalon ba tchona ba statine na bonga ka minti mo mukie so na oteka ba makasu wana so na obela so oya rebina mo sina ma asu kimyo agene na meto cheveux idée baba ganga yo so bi ko sali boy na meto kidi yo musique mais bo pesa ngata bo découvrir za kati nanga pour yo diarrhée très bien merci les gars merci merci na biso ba remerciement ba ouais ngane ligue fona banda na permission na yo bandana ou to bang bon yo bandana ouais en tout cas merci na bato tu bo soutenir biso bo soutenir ga biso nganinga bibino mingi balenjora nyonso ngala zana bato baninga ebele merci na Dédé Lucasi Cashman na la fort mon ami Dédé Lucasi merci na champion Adol wana vienanga merci na bana Istanbul tout poto nga Istanbul na moni neige ko na Istanbul bino mutu bolba ko tirki la poto te botala niveau ba mettre sur ma belle na ba baby black papa na Joyce niveau ba sakana na neige kuna tirki la poto ta congolais tirki la poto neige ko merci na mettre Korema Samba patron ma kengo peinture na Toulouse wana moya chéri merci na Lando Muzinga na lela fort merci na Neto d'Angola na Mosne Odile Makwa kwa binotu ya Vienjora Aboudou Samba garçon de chance na Lyon na lela fort Yapagi qui est dit les bourgeois de Conventry Maître Blaise B quoi 5e dans coach olympique voilà mongo goût quoi Maître Blaise B quoi merci na Maître Louroué tout Cédric Mandemo papa na Steve na Mosne qui toko boza la bien na lela fort Maître Lour merci na Batutu Obolinga Vienjora leader américain la star bientôt boza film kanyala bisoye suka na bi no bo ko amite ok ba dimanche na bo ko film mututu bo télécharger ngo za nzema mboka za ya ofele bo sa ba vidéo bo tindela nga sala nga ma bien na merci na ba lenjoras nyoso o vienjora la star leader américain merci na héritier watana ben album na mi ange mi démon Gogan en tout cas 10/10 et zo beta ba fait beta bon o le kina kwa oyoki mi azoboka clip moko na landi raker azoboka clip en tout cas tout la non héritier bravo on a artiste ça le musala bien héritier vraiment bravo na yo et puis Fali Poupa Tokos bravo sur son Fali vraiment basal musala ba bien. Et puis Cindy Lecaire, Université 10/10, bravo na Cindy. Et puis bravo na générique, on a la générique, il y a les Bogards.
En tout cas, cappuccino. Surtout mettre la cappuccino, ma pauvre frère. Quand tu vas savoir qui c'est, ça va bien, merci na bango. Mais il y a un dépendant na boy. Je n'ai qu'à déplique. Il y a pas na boy, na boy. Il y a pas na boy. Je n'ai qu'à déplique, na t'as été. Ah, non, t'as été. Bon, je n'ai rien, c'est le. C'est le. Non, c'est une Zembo. Zembo. Ouais, mais Fati. T'es avant. Ah, c'est Zembo. Attends, non. Tu n'as pas on attend. Bon, il y en a no boy. Il y en a no boy. Il y a hier quand il y en a été. Il y en a bossé là. Bon, je n'ai rien qui a faire, voilà. Pardon. Ah, t'es un moi, j'ai rigolé. Ton copain, ça va y avoir. Bon, on a pris un ya wata. Ya pas trop. Allez, matela, matela. Matela. Akana matela. Matela. Akana nena mopanzi. Matela. Akana matelo. Matela. Akana sima kiti. Matela. Akana matelo. Matela. Oh, bien, solo que héritier pour Matela, Matela. Matela. Akana matela. Matela. Akana nena mopanzi. Matela. Matela yo. Matela. Sima kiti. Matela. Akana matela. 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 On veut le quai de Fali. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. C'est vraiment merci. On a invité remerciement rapidement. Ouais, merci beaucoup de il y a jeune qui est à l'ovaire. Donc il y a un yemba nzembukanga. I love you, I love you. ACP là. Yaketa. ACP là. Oh, Yaketa. Chanson. Poto pour ACP là, mon chanson, I love you, Yaketa. Gisèle Tati, mère doublée. Hein? Maman la chanson bébé Wawa. Boroyo Kango, Mireille Chuba, Jomas Massamba, Kalamine Tibarozo clip. Motelana maman Jeannette Saté, café au lait. Hein? Et le Wanaka Yaya. Le Wanaka va voyager. Ils ont kili mais le Wanaka des âmes. C'est il y a le bifum va display en couleur. Maman Lisette le Kangé. Moté m'avait dans la caps capanga la. Moi c'est Nzambe. Maman docteur. Venanga mon nounou mon boti, allez moquer mon l'homme en cravate. Mon nounou mon boti, il y a pas qui est les bourgeois des conventeries. Mireille Matin ou la plus belle femme du monde, nous t'a souka quand on a clôturé pour naïe. Pasteur Simon Kendi. Long jambe. Obi qui n'a pas na côté les matins na boka grand prêtre té. Ah, oh pena le ngona na makolo vraiment. Tu mets la caps kapanga la maboko. Ah, le champion. La Ferrari. Le motivateur de tous les motivés. Vraiment. Monter ma Lisette. Lokangé. Lisette Lokangé, maman docteur moi Nzambe. Il y a caps kapanga là. Il y a Robert. Le motivateur de tous les motivés. Vraiment. Robert Kapangala. Alors vu mon vieux. Merci vraiment. Merci vraiment. Non, on a besoin comme on a des cartes avec caps. Non, on se met dans son tour. Ah, il y a combien de Très bien. Voilà, rapidement. Remerciement, oui. Merci, tant que chef d'orchestre. C'est là qu'on a bossé qui a souka. Maître Lourd, c'est Dieu qui m'a demandé. Pécho Bamote, Maître Choucha Mabelle, Marius Makabika, Aaron Makabika, Petit Nanga. Sans oublier Owasi Mapeke, Jean-Robert, Jean-Marie Belanga. Là, on profite d'un peu de numéro dans la WhatsApp, Moutoutou, tous à la contact. Sur le petit 00243, Kodamboka, Ya Willy Moucheni. Au petit 85 034 06 36. 00243, Kodamboka, Ya Willy Moucheni. Au petit 85 034 06 36. Donc, au Zunga Malamogo, na WhatsApp Kitoko. Facebook, au Betakaka. Plafond Mouchindou MK GDG. Merci beaucoup. Merci Plafond. Numéro nanga de Blaison Bakunga. Facebook nanga de Blaison Bakunga toujours. Numéro nanga 00 243. 80 97. On a appelé RTL. 97 190 89 69.
97 190 89 69 betika code ya Willy Moucheni code ya mboka ira takati ya mwana kwa très bien to bon mimi nata sema tu video message ya batoto yote ya est tunafanya hii chanson tu soutenir vraiment Kisinzora iko artiste comme tu kwa hapa tu konafanya hii iko idenjo ya mugini yetu tunapenda vraiment bakubwa ya mugini hii mutie Kisinzora soutien ya nguvu parce que tuko ba artiste message ya bien natokaka tuko ba artiste vraiment Anjoli Kinda la plus belle femme Anjoli Kinda la plus belle femme du monde Montema Christopher Moulapi vraiment beau soutenir biso na ba makambo ebele vraiment na sengi susu merci aussi na héritier wa Tagoga na ba conseil parce que landela kanzembo tu to bandaki yango bandeli héritier wa Tanabe Goga notre patron o ya sala ki ngana leader na Kisinzora tozwa enveloppe à kaki chaque fin du mois na pesi vraiment mbote na Cédric Lour Mandembo parce que abi oleli bato est au boyino ko sala ki olo ba n'importe quoi ceci c'est là souci ya bandeko na yo wana nzambe ndako ebandenga ofuta biso to la ba chip na présidence c'était parce que toi famille présidentielle tokozwa mais beau soutenir biso vraiment tozo embanzembo eza ya mboka président Fatima Mama Denise Nyakero oyebi benezo le la makilezo kita ba député ba votera bango kuna bazo wela kambo na parlement bazo bossa na ke message oyo eza ya mboka très bien vraiment numéro contact na ngeza kaka ya WhatsApp plus 243 998 54 59 67 auto benga oza Fabrice Kachuva même na Facebook même na WhatsApp oya kopesa kaka susu ya kobakisa mingi ezaka na pesi yo odile makwa kwa motema neto d'Angola. Merci Nadia Keta. Merci beaucoup. Voilà, rapidement. Ouais, vraiment ça va mbote nanga chez mère mamie Ngoyi Frédéric. Donc gros bisous à toi. Franchou Tingi na Paris, Jassilou un garçon capable na Paris, Venanga Kaloucha Koutuman garçon de disque de Switzerland. Venanga Pac cover donc Bambote Mele. Très bien. Ouais, Bambote nanga vraiment eza na maman Lisette Lukangi, Mutema Caps Kapangala, Laetitia Touba la reine Sidi à Montréal, Venanga Minos de Paris. Venanga Pena Minos de Paris. Voilà. Bien Mike. Merci beaucoup. Merci Mike. Merci vraiment. Le plaisir est partagé. Voilà, aussi ici à avoir un maximum. Ouais, merci beaucoup Mike. Parce que ma famille Moulopo à Paris. Ah d'accord. Nana Moulopo, Olivier Moulopo, Pedro Moulopo. En plus ça na Mireille Chuba. Voilà, tout ça c'est une ambiance hein. Ah, biso to kolinga yo. Chisegeli chilemo. Biso to kolanda yo. Moseli emoka. Yakati papalo baka. Lepete daba. Okangela biso bana mwana misolo. Bakoti mboka. Okangela biso bana mwana kata balingi kobe bisa komoka na bango. L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.